La radio. La sœur Niclette, à vous. Amen, amen. Est-ce que va nous dire mais bazan est mon monsieur pour bazan? Est-ce que ça va nous tout monde bazan est mon? La combat de la bonne monde d'aller pour moi famille. Ah nazo ka otu soko zali mandali susu. C'est passé. Bien aimé, toi tu t'en pour nous sommes susu avec. Toyoka na biso mwana de la Toyoka mibali toloba. Toyoka wana nyonso oyo toyoka tina bango. Mais toza na posa koyoka mongongo ya Nzambe na bato na biso. Bene mais soki oyokaka Nzambe okoyeba bisika nini oza. Jésus, Jésus. Est-ce qu'on retourne dans le monde?
malade Opeli. pendant 38 ans. Bafula tukumi sato na mwambe. Mais on ne sait pas Toyebite. à quel âge il est tombé malade. Bongo bakono swaki na mfula boni. De naissance. Amotama bongo bakono. Ou bien après quelques années, Toma si manafula si bakono. il est tombé malade. Ayeko pro bakono. Et quand il est tombé malade, Tama si bakono. la Bible nous décrit seulement le temps qu'il avait duré à cet endroit. Bibi entimoli kaka batango mona umena bisiko azalaki. La nouvelle se répandit dans tout le pays. Sango panzalaki na boka mobimba. À Jérusalem, Na il y a Yerusalem. une piscine. Eza na liziba moko. L'ange descend ce lieu. Ansela kitaka na sika wana. Celui qui descend le premier, Oya ko kita moto ali boso. quelle que soit sa maladie, Atako bokono na ye. est guéri. Moto na piki. Alors je ne sais pas, Oye na yebite. c'était des amis, Bazeki baninga. c'était des connaissances, Bato ayebana kina bango. c'était des membres de Yaki famille bato ya libota. qui l'ont amené à cet O endroit. bamaki na sika Parce wana. qu'il a pu le dire, Po bibi alobi. cet homme ne marchait pas. Moto ne kotambola te. Et comme il ne marchait Ne pas, kotambola te. certainement, Ya solo na il jimi. y a des gens qui l'avaient accompagné. Eza na bato ne bayaki na ye. Les gens ont un souci de lui. Bato ayokelaki ye mawa. Peut-être c'est sourd. Tamusu pangwa lelo. Toi, tu es malade. Yo sobela. Il y a des gens qui t'ont mené ici. Bato mtu baye na yo Il y a des awa. gens qui ont pris un taxi pour toi. Bato basui motuka Il y a des pona. gens qui t'ont porté sur le Bato dos. suka te na Qui mokongo. t'ont mené à cet Baye endroit. na siko oyo. Voilà oyo ekende liboso sango malamu epanzala mokili mobimba yango ememi biso kati na oyo esika lelo eza premier jour okoyesa bandeko mosusu nini baoyo baye te lelo lelo eza premier jour nasebisa bandeko mosusu oyo na baye te baya tosangana mpo na intérêt na biso moko ya mibale ya mboka na biso ya misatu sango malamu epanzala mokili mobimba mpo yango nde eza mission oyo toya koluka na mokili bato nyonso baya bakoma bayekoli na yesu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors maman, rapidement, tout le monde est chrétien belé bazoya pour comment le rôle a tembe. So batie concert a fallu plein, faire et plein. Mais ce qu'on va chrétien pe, ba on critiquer bino mais boye belé boye rôle bani papa ba chrétien. Te bako critiquer biso te. Bango bayaki eza yana tangu na bango. Oyo eza tana biso. Biso tozo tombola kombo ya Christ. Bango baya ko tombola ya bango nzambe biso to tombola Jésus Christ de Nazareth nzamba solo pe ya bomoy. Esengeli batu baya biso ne fallait batu baye bake na mboko Congo Yesu aza. Oui. Yesu aza na Congo. Malgré toi masumu to ba problème nzamba zali. Yesu aza nzambe penza alala na Congo. Oui, Yesu azali. Alors toi espérer na ba miracle, ba délivrance tonné. Nyonso eza. Eza possible. Et pas Jésus-Christ de Nazareth, tout est possible. Nous avons dit que miracle, on dit que guérison, on dit que c'est que premier jour à l'élo, des miracles au salaire, la part na biso. Ko ba chrétien ba compter campagne wale ça toi qui zamina. Te wana eza loko la polémique to kipete. Wale ça azo kumisa nzambe. Kizamina kumisa nzambe biso to ko soutenir na wale ça na kizamina pour musana nzambe ke liboso. Polémique to kotate. Voilà, merci. Qui vivra verra. Merci beaucoup. nga pe na ye mpona koparticipe na kati ya croisade oyo nga pe nazwa oyo ya ngai ozwa mpe par na yo. Alors tomoni bapaster balamuki wale sa kizamina sikoyo na suka tokoretenir baprophétie ya nani. non problème eza ke toza na temps ya réveil ya RDC réveil spirituel réveil elalaki mingi na mboka na biso mpo bamiziki eyaki bamiziki ya mokili envoûtement donc mboka ezipamaki spirituellement. So eza temps oyo nzambe alobaki ke fo réveil etelema mpo kolamusa mboka na biso mpo nzambe alingi asala quelque chose na mboka oyo. Ah bon? Et RDC un pays prophétique. Le temps de Dieu est arrivé pour notre pays. Yango moni ba réveil spirituel et salemi mboka etelemaka spirituellement. Toboyika bato ba rotonisa ba stadio bato ozongisa lokumu pa satan. Ba évangile Kizamina ba bondela pona bato basala ba stadio plein akaki. Eza restauration vie spirituelle ya mboka. Alors pour banduma bazokota wa batakuiti bokolo banini. Non, Bible lobi venez tel que vous êtes. Et pas nzambe yaka lolengo oza mutama sumo oza mutuya oza la féticheur oza la ngango oza ndoki. Nzamba lobi boya lolenge bozali. C'est très important. Alors ça c'est bien mais tout le monde mobilisation ba chrétien ba hein. Ni ba chrétien na moni pe ba dokota. Ba dokota tito comme à 17h. Voilà, espérons. Merci beaucoup l'homme de Dieu, évangéliste Michel Kouchou. Nzambe oyo apesinga lelo makasi azobatela nga na kokumisa elongi na évangéliste international Kizamina Kibila.
donc otiki baactivité no nyonso tu natiki mosala oye kosambela naye kosambela mpona kotombola nzambe oyo apamboli biso. alors ozo espérer nini ekosama lelo baaveugle bakomona est ce que bamiracle ya vrai ekosalama? Bible elobi avec la foi toza na kondima toza na kondima bato bakobika mpe guérison ekozala baaveugle bakotambola babotese bakomarche. Toza na foi, Bible il faut avoir la foi. Alors ça pendant 3 jours. Le premier jour, Batoubaye, ça fait plaisir. Deuxième jour, on a clôture. Vous avez espéré qu'il va tout la paix. Bakotonda parce que Nzamba okonze ko tinda batu bakoya bakotonda isengo. Nzamba za toza na kondime ki bakotonda. Toza na kondime. Voilà, merci beaucoup Ndeko. Merci beaucoup. Voilà, ça continue, ça tourne Charo, merci. CPC Congo pour Christ. Toye bonde la pona mboka. Na évangéliste Kiziami na Kibila. Alors, Batouba s'attend à est-ce qu'il y aura des délivrances, prophéties, tout retenir dans Makambo? Tata na biso nzamba sale la ke na délivrance, na parole. Ba reçoit parole, ba reçoit pas délivrance. Ça c'est très bien. Alors, on a habité maman yo posa na biso nenge ba chrétien baza mobiliser à Royal Lelo. Ça vous dit quoi? Ozomona onde ni? Eza tellement bien, eza tellement chaud na bana batuka boya ebele bokozala dessus parce que papa na biso Kiziami na Kibila a se préparer en conséquence. Na ndenge ke mutu yonso koya akozwa miracle na ye, oza na posa kobota okozwa, oza na posa libala okozwa, oza na posa miracle okomonda, babeli bakobika. C'était un peu ça. Maman tomoni atiki mandefo ebele lokolo ya Kabila, eza signification nini? Papa na biso aza mutu ya consécration. Soko aza na maombi modele ya salela nzambe ne yango wana. Ndenga tiki bongo déjà mi bondi modèle wana lelo za terrible. Voilà, lelo za terrible ba chrétien ba se mobiliser. Lelo comme concurrence ba mission ba ça ba plein, ba chrétien ba kima mais il y a zongi ici CPC. 3 jours de prière et je crois que ezongi et ko zape kanisa na kala. Nzambe na biso arataka rendez-vous te. OK. Biso toza pona plainte. Biso toye awa ta mutu moko soko ayambi Yesu lokwa mokonzi pe mobikisi. Yango nde bitia papa na biso azana ngo. Délivrance ekozala nyonso ekozala. Plein eza makambo ya sasala. Mais bato pe wale sabota la binoti. Bon ba sala ki pe bino pe bo sala. To na kati ya concurrence te. Yali kama concurrence te biso ozaba na nzambe. Lolenge nzamba ko sepela ko sala yango nde ko sala. Biso za nzambe to na concurrence na mutu te. Ça c'est bien maman lobio yo li concurrence te hein. Te biso pour la concurrence te. Wale saza na nzambo aza na bomoy o alola. Biso pe to sela ka nzambo aza na bomoy. De biso to za ka libota moko to na tata moko aza na lola. Voilà, ça c'est bien net yo pour une requête non prier le lot. Non, na requête. Na requête yo ko sambela pona babeli. Na ko ebisaka mutu moko aza na ndako na no comité yaka. Moment ngo se koki. Yo comme il est fatigué, sport ezali suto lingo komi boma. Omoni ko suki, il est temps. Tango tozela kinde yango lelo yesu aza na rendez-vous vendredi samedi dimanche en tout cas ne manquez pas boya ebele parce que Jésus a besoin de vous. Très bien, merci beaucoup maman. Le travail continue au Barcelone ka suka quand même. Boya ka suka na bengi bino ka boya yo vandi na ndoko zolanda biso mai se ningani parce que mai soki ningani sengolo mi bwaka biso si to mi bwaka si to poli de to zo benga ozala ndako ya oya ko mi bwaka poto tombola komba yesu ekende libo bandoki bandumba baya na bango bachel o nyoso wana boulevard. Oh bandumba, oh ngana longola zemba loba ba trompe ba boaka. Oh matrice ezala lisusu te, il est capable de tout. To bengi catégorie nyonso muyibi kuluna, to bengi bino boya. Voilà, merci beaucoup boya. Voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs. Babi Sizoko est déjà dans le stade. Donc les familles sont mobilisées. Néonanga Junior Mouewabo, en tout cas, aux appels Mopandisango. On a trouvé en ces lieux. D'abord, bonsoir Junior. Bonsoir Jérémy Lemba. Étant que Congolais, étant que moi en Nzambé, rendez-vous sacré au CPC, 3 jours de prière, Nakizemi Nakibila. On est sur terrain, au tali température, au Golo Banoni. Température, c'est que je peux dire que l'impossible n'est pas Dieu, parce que tout le monde est arrivé à Batoza d'une manière timide, surtout que les premiers jours, Batoza d'une manière timide, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que le Christ a crié, à l'objet, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Naebi que CPC et Congo pour Christ, c'est une plateforme. Na kati CPC baza ko égorger ata ba 1000 églises. Ba église amike to ba église pena oza na force. Te ba église eza déjà ba église lokola fort d'ancienne.
oyo eza okambama na apôtre Tambuluko ki eza deya baéglise ya minene bazalaka déjà na bamembre ebele ozwi baéglise nyonso la puissance y compris baéglise mosusu bazalaka na kati ya CPC baza ebele mpo eza plateforme j'ose croire baotondisa mais il est déjà dans ma montre il est déjà 16h20 toomona arriva bato eza kaka timide. Mais contrairement à la campagne à Walesa, tout le monde qui peut ça bouger. Mais il y a une plateforme CPC, plusieurs églises. Oui. Mais parce qu'on ramène tout est. Bon, ce que je peux dire, to manché monté, Walesa d'abord c'est un pasteur, c'est un révérend, c'est un évangéliste, c'est exceptionnel, extraordinaire même. Walesa même sa façon de communiquer. Au moment où a date, la date, changer date par rapport à la francophonie. Mais c'est un papa qui a compris l'importance de la communication. Tu le sais, on ne peut pas manquer accréditation, il y a événement. Mais tout ça, de notre mieux, pendant lundi, il y a une église, il y a évangéliste qui examine pour nos accréditation. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de réunions des Akikuna. Beaucoup de réunions, il y a conférence à serviteurs Izalaki. Il y a conférence ici. Chose étonnante, et ça même évangéliste qui examine après 6 mots d'ordre dans le bibo pesa ngana télémissier boy. Ah bibo pesa bango ba badge ya presse ça zo ba badge. Mais ce ya bimia ke kaka ba triquer. Lobi soutoyer à pied deuxième mot d'ordre na ba Yves Pan ba Julien Botalatala ba poids lourd, il y a presse en ligne. Mais ils allaient sans succès. Ce que je peux seulement dire Walesa il est exceptionnel parce qu'il a une importance la communication. Donc yo siko lingo mona siko qui examine les moindres. Ou bien yo zande oye siko awa na église awa loko infiltré. Naye loko la infiltré. Pour ton information, moi j'ai vécu en Ngaba. Na sala campagne évangéliste Kiziamina Kibila pendant qu'il était en Ngaba. Pasteur Alain Clédé à toi ici Kazan Angola, pasteur Jean-Jacques, pasteur Jean-Marc, pasteur Israël, de Papa Dou et Metelo, batonyo sona otana na ba famille ya Kiziamina. Ba ebinga ke na batra campagne ya Kiziamina comme directeur campagne na commune Ngaba. Donc on a infiltré mais souci na ngezalaki Kiziamina to bien déjà na ba activité ya otondi sa ba martyr ya otondi sa ba stade du 20 mai. Mais ils ont 3 jours, ils ont 3 jours. Le premier jour et puis tu as 4 jours na yoga ambiance. Sur les 3 jours, ils ont les 3 jours ils peuvent faire encore de grandes choses. C'est ce que na bandaki d'entrée de jeunes à l'obaki l'impossible n'est pas dit. Toko bando lukate anzambe sala. Non. Nzamba pesi biso déjà préparation, on se prépare. Ça dit la communication il faut ils à la fort. Maman Isabelle Rema, maman pasteur Judith Kitambala, elle nous a fauché à comité à niveau et ça chevauchement là journaliste pour na badge. Bon, ça va. Yo on a souci à badge. Les messages là les captés. Je pense que monde entier va au Talabiso. Toi on a posé ça ba crédit. Maman paye. Maman yo peut le biko hein. Bonjour maman. Ya tout mon yo. Maman Zobanga. Alors toi maintenant la Kati na terrain. Qu'est-ce qui se passe là-bas, mesdames et messieurs? Nous sommes là. Merci à Mimi Ndoumé depuis Moshingla en Allemagne, les célèbres Dien Zundu à Washington. Il y a Louis Zombala de Madrid. Merci également à Sema Mayasi, femme légitime, et à Jansi Mayasi, Forza Italia. Bah, chrétien, nous sommes à Kinshasa. Donc, CPC bandit avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar. Donc voilà, il y a plusieurs invités. Charo, sois prudent. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour mon frère. Papa, en tout cas, mon c'est bon, la biso, hein. OK. Comme mon nom, papa. Nga comme on a révérend Isaac Songo. Naza ko travailler na commune à Bumbu. Naza président ya Bumbu et na cadre de la CPC. CPC la plateforme, vous sangani ba pasteur rebelle. Oui, to sangani ba pasteur rebelle parce que tu as vraiment na beto tombo la kombo nzambe na mboko peut to sambela pour na mboko yo parce que nous voulons un changement na cadre mboko yo. Mais tu ressembles pour n'importe combien de fois. Tout le monde va prier pour la nation. Bon, sangani va pasteur ah ouais, l'autre côté. Tu ressembles là, ressemble. Ouais, ça passe à qui à ceux qui peuvent avancer. Papa, oyo za vision nza va ça évangile Yamna Kibila. Nza va ça vision na cadre de la CPC. Et ça première édition de tout ça déjà bénédiction belé. Alors cette fois-ci tu décides qu'il va to sambela lisusu pour na mboka. To te ya sangala, tu pas bon la mitema. Ba nzambe, ba nzambe, ba mpese pas nzambe parce que Christ seul est capable de changer les choses dans ce pays. Alors, dernière question Charo, je l'ai invité papa. Papa Zana Baninga, combien de personnes papa? Bon, à côté de la 4, mais oh, tu as 4 pasteurs. 4 pasteurs, est-ce que vous avez une base na bino, une foule? Oui, base, c'est pas côté de la 4, j'ai déjà visto, il y a un côté de la 4. Ok, est-ce que les chrétiens va espérer na nini? Délivrance, parole prophétique.
oyo kozalaka nde bamiracle bamiracle chrétiens espérer d'abord d'abord les païens qui sont en train de bazoya babongola mitema ba recevoir sali na bango. Il y a aussi des enfants de Dieu qui ont des problèmes. Nzambe a copé sa solution parce que Dieu a des milliers de solutions qui cherchent des problèmes. Très bien. Okay. Merci l'homme de Dieu. Merci. Papa, un mot juste par rapport à Nengiboye et Kolobani. Bon, nga na zape moko oyo na biki justement na campagne m'examine na tenalisa là. J'ai souffert pendant 5 ans, nous on a besoin en France, alors abimi singa na CNPP, makiba nganga mais na lisala avec pasteur Moki yedi je crois 74. Ah, ni na bika ka alors. Akope musana nzambe. Nazana église n'a été, mais na lingina soutenir vision na ye. Donc oye comme étant pasteur, mais pour soutenir aussi la vision. Oui, pour Namboka Congo. 60 ans c'est beaucoup. On a 3 fils. Et ça ça kuna mais mukilo to mona moyete. Yango to bananu mboka oyo. Nzambe dwango nanu yomoko. C'est pour ça na ye. Merci papa. Bato ba yebioté quand même aussi présenté. Na za pasteur Pafras Langungu, pasteur responsable à l'église Christ Fenker na Masina. Quartier 1 à Sima immeuble Apocalypse. Voilà, Bana Tchangou Baza représenté déjà, tout le monde est pasteur a commis sur le lien. Mais quand même, papa, il y a journal, CPC et Zongi le Soussou, les Amokolo et les Bosso, au moni climat, les chrétiens Bazar aussi mobilisés. Quelles sont vos impressions, papa? Impression nanga eza eloko moko ya malamu parce que CPC Congo pour Christ eza pour na bana nzambe noso d'ailleurs. Ngana zalaki même a te na kati ba séjour na ngana France côté na zalaki na zonga ki lobby pour na CPC. Donc j'espère que eza makambo ezo concerner biso nyonso likambo ngo eza likambo ka papa ki zamina te, c'est pour l'église corps du Christ à travers son serviteur l'évangéliste qui zamina. Alors ba chrétien ba zelanine délivrance miracle ba prophétie et bezanine. C'est un homme de l'onction, un père, un oin. Oui, ma chère, donc il y a des choses qui vont se passer. Nous croyons à ça, nous croyons à la grâce. Tous ceux qui ont ça d'une manière particulière. Là, nous croyons. Voilà, un message. Bato baza libanda, baza manabino libanda. Ah, bandeko no so baza mbela biso na biso libanda, baza la ka connecté. Toyebi que grâce na Nzambe kozala makasi à travers son serviteur l'évangéliste Kizamina Kibila Jean Oscar. Il y a de bonnes choses pendant les 3 jours. Merci. Merci l'homme de Dieu. Merci. Pour la gloire du nom de Jésus. Merci. Que la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. Sœur Niclette Epoka. Pendant ce temps, j'ai dit l'orchestre Gospel International se prépare. Après l'orchestre Gospel, ce sera notre frère José Nzita. Et puis, Maman Lorbo va venir après. Merci. Et puis, Gospel va revenir. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. La sœur Niclette, à vous. Amen, amen. Est-ce que bana nzambe baza na esengo na esika bazali? Est-ce que eza na mutu moko aza na esengo ya kobondela mpo na mboka na ekongo azali? Nazoyoka ote soki ozali manda lisusu CPC. Bien-aimé, tolingi tokokumisa lisusu nzambe. Toyoka na biso minene pene kolobela biso. Toyoka mibali koloba. Toyoka bawana nyonso oyo toyoka ntina bango. Mais toza na mposa koyoka mongongo ya nzambe na bato na biso. Bien-aimé, soki oyokaka nzambe okoyeba bisika nini ozotia mokolo. Soki oyebi koyoka nzambe okotambola ngolongolo te na vie. Bisika nyonso kolingi okende okozala na mposa koyoka mongongo ya nzambe. Toyoka bafololo mibali bayela biso na mokili yango ya porta mpe mbala mosusu eloko te. Okanisaki fololo wana eyaki mpona esoulage, ozwaki omipesaki na suka eyano ezalaki kaka te. Kasi ntango toyokaka nzambe ata lelo esimbi te lobi ekosimba, ata lelo tozwi te lobi tokozwa.
yango wana koyoka nzambe eza esengo tolingi toyembela ye. Nasengi na mutu moko atiaka maboko na likolo, tiaka maboko na likolo tolingi tokumisa nzambe.
J'ai fini prophète, il est prouvé pour moi. Et lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et j'écrirai avec joie le nom de Jésus. Jésus est la croix, il est au-dessus, l'épée est passée, il me tient la main, je l'aime bien, il me tient la main, je l'aime bien. Ah, moi, mon lolo, Anna, c'est que cet homme de la grande foi a fait bien pour lui, il est béni. J'ai tout 2024, quand est-ce qu'il viendra? Laissez-moi te dire mon frère, Jésus vient bientôt. Oh, l'église, que cet homme de qualité a fait bien pour lui, il est béni. Très bien. Joanaban, landaka couloir wana, namona yota na mupanzi wana. Jésus. Olinga minonga, oyatango nyonso, namika bina yo, moninga malamu, yopesaka bongo, na bayebanso baya epana yo, Zambe yo bolingo, Zambe na ngai. Na yebiyo kolomania salo kolayo na jakosu kalo kolayo miseto mami likolo lokotato la monene tomona yo mokonzi tomona yo zambe sekona seko yo papa reçois l'adoration Est-ce que vous offrande d'acclamation na yo? Avec vos offrandes ya mololo na yo na poko lelo. Alléluia.
loboko na yo ya mobali esimba ngai etambwisa ngai na nzela oyo elingi yo yaka yo sukanga molimo mosantu yaka yo kabanga mponga moko nakoki te ntango ekotri molimo mosantu ekisa basantu tomona kolela yo ozala nzete nazala ekape kwete na bota babuma mokimo ntango ekoki molimo mosantu ekisa basantu tomona kolela yo ozala nzete nazala etape kwete na bota babuma mokimo na makasi ya nzoto nakoki te nasengi lisuki na yo molimo
Vous avez la gauche. Encore neuf, à gauche. Oui, la gauche. Encore trois, à gauche. C'est bon, c'est une il y a un médaille sur ma main. Biggie sur le piano. Avec une mettez la collaboration comme un merci. Gloire à Dieu, merci. Il est le roi de gloire. Yes. Gloire à Dieu. Congo pour Christ. L'arrivée de son serviteur. Acclamez encore très fort. Poussez encore des cris de joie. Au nom de Jésus, Congo pour Christ, que la gloire revienne au Seigneur. Gloire à Dieu parce qu'on comprend de ma camboyo. On comprend que les acteurs, ils ont participé. Gloire à Dieu. Révérend ministre de Dieu, honorable député et sénateur, Excellence, Monsieur le ministre, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, langage et reprennent l'amour du prochain et l'amour de l'œuvre de Dieu comme l'époque des groupes de prière. Pourquoi tant de tumulte, tant de querelles parmi vous? Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique de premières œuvres.
Apocalypse chapitre 2, verset 5. Sortons de clivages et cloisonnements stériles dans lesquels nous nous sommes enfermés et agissons avec amour, dans l'unité pour l'intérêt du Christ et notre cher et beau pays, notre patrimoine et héritage commun qui n'a déjà beaucoup souffert. Cette situation doit nous interpeller tous et nous ne pouvons pas rester indifférents. Comment pouvons-nous expliquer qu'un pays aussi riche que le nôtre, qui a des barrages tels que Inga 1, 2 et 3, Zongo 1 et 2, Kakobola, Katende, etc. Mais il y a des villages qui vivent dans l'obscurité la plus sombre qu'au Moyen-Âge. Il est inadmissible qu'un pays comme le nôtre, qui a les lacs les plus poissonneux du monde, plus de 80 hectares de terres arabrées, qu'on puisse parler de la malnutrition. Comment pouvons-nous vivre de guerres d'agression et de rébellions pendant plus d'une décennie, alors que la guerre mondiale, elle n'en durait que 5 ans chacune? Donc, il revient à l'Église de se réveiller et de demander l'intervention pour mettre fin à toutes ces atrocités qui ont trop duré. Nous en avons les capacités et le pouvoir, car le spirituel, c'est le spirituel qui dirige le physique. Josué n'avait-il pas arrêté la course du soleil? Josué chapitre 10, verset 12. Élie n'avait-il pas ordonné qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi? Or, la Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Donc nous aussi, nous avons le pouvoir d'ordonner quelque chose et la chose arrive. Dieu cherche un intercesseur qui doit se mettre devant la brèche, solliciter la faveur de Dieu pour le pays. Et nous avons dit pendant 3 jours, nous serons ici pour intercéder en faveur de notre pays. N'oubliez pas, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Jérémie chapitre 33, verset 3. Aussi, vous m'invoquerez et vous partirez, vous prierez et je vous exaucerai. Jérémie chapitre 29, verset 12. Nous sommes persuadés que Dieu est avec nous, qu'il va exaucer nos prières, que nous lui adresserons en ces lieux, et il agira pour sa seule gloire. Car il a dit dans sa parole, vous me cherchez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13. Ainsi, soyons tous unis, avec foi, demandons à Dieu que son règne vienne dans notre pays et qu'il nous délivre de tout ce malheur qui nous accable. Que l'Éternel bénisse la République démocratique du Congo, cher et beau pays, ses autorités ainsi que toute son Église. Encore une fois, soyez le bienvenu. Je vous remercie. Acclamez fort. Wow. Merci, Sœur Flavie, pour ce discours. Amen. Merci beaucoup. C'est le spirituel qui dirige le physique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tu es dédié notre pays. Parce que le Seigneur lui-même a un contrôle. Amen, amen. Et nous croyons qu'au travers de ces assises, la gloire de Dieu se manifeste dans notre pays. Et donc, ce service des offrandes. Merci beaucoup. Bien, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que ça va te rendre? Est-ce que ça va te rendre? naosulisama na ondima Congo pour Christ Yesu Masia kotomwa maka na Congo. Jésus-Christ Nazareth est Dieu au Congo. Soki ba chrétien baza aba pepe. Alléluia. Merci. Nakolo na biso Yesu Masia Nazareth nzamba solo pe ya bomoi. Et merci à notre papa, l'évangéliste international, papa Géo, Jean-Oscar, Kizamina Kibila, pour honorer Bisobana, Otozoya, le camp d'évangéliste, et l'ensemble Colonna Bango, pour ce grand travail au Basala, Bazosala, et Bisotozoye, pour la nation à Colonna Bango, le camp d'évangéliste et de ministère. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Donc, nous allons qui la conférence, nous avons la campagne par la grâce de Dieu. Tout le monde a dépensé à ma casse. Donc, nous avons 3 jours. Il y a stade de martyrs. Nathalie Bilan, dans le vidéo, Kozana Batoyo, Bakoma Bisigana, Yokoma, tu peux comprendre que non, ça l'est l'autre. Kolapangolo parce que vous comprenez. Apparemment, Batokoto va bien par rapport à Batokoto. Est-ce que Batokoto baza? Batolobo comme moi si baza. Tika kondima na yo elongisa yo na CPC. Esalamela yo kolensama na kondima na yo. Moto kondima ganga na ye. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yoga siko. Yoga tokene wambang. Na manotanga Bible na moni lisolo. Il y a Christ dans Bakundie, dans Matthieu chapitre 28, son bain verset 12 à 13. Au combat d'appel, il faut comprendre. Mukolomo Bakundi Christ, na semaine na verset oletina makasa otea samala. Bakundi Christ, ba soldat ba eko yebisa Pilate. Balobi mutoyo avanda toloba aosekwa après 3 jours. De peur que batunaye bako yiba nzoto ne na cimetière pe bako kosa biso ete asekwi. Écoutez bien les Bible lobi balobi mabe oyo ekoleka kutu nenga lobaki asa roi des Juifs. Balobi tokcha ba soldat ba feye na lilita naye. Pilate alobi ok ocha ndenge kaka wana bazwi ba soldat ba tie na lilita. Nazo parler sur la résurrection te. Mais je me dire à quelqu'un que Christ tremblement de terre et salami, 3 jours après Christ a sécuit. Quand on a sécuit, les soldats vont comprendre que réellement et en vérité a sécuit. Que même comme ça ne savait pas un chef, peine à batunion sur le cœur. Certainement, il y a mais tout le monde comment à sater. Il y avait un ange à Outaki Likolo, à rouler pierre, et à fandi Likolo na yango. Soki nazaki na soldat wana ngana loba mukolo Lazare akufaki pona lisembo na ye basengaki batu balongola libanga mais mukolo na ye tomoni mutu alongoli libanga te mais tomoni ange nde akiti alongoli libanga e afandi likolo ya libanga pona koloba ke mutu akozongisa libanga oyo aza tika bato akondima nzambe apambola bino. Écoutez bien aimé, balobi na batu oyo balobi tala, bateni conseil, bato presse baza awa, na journal balobaka, ezala na conseil de rédaction chaque matin, tous les journalistes bakori bako se réunir, po baluka belema bakosala pour présenter le journal. Alors bango bateni conseil pour oluka te, babongisa mboka, mais bateni conseil, baluka ndenge ni bako étouffer sango ya résurrection. Il y a Yesu Masia Nazareth. Babimisi Bambongo Bibelobi, après avoir tenu conseil, Babimisi une forte somme d'argent. Balobi Bambongo Boye Bisamutu. Le lot Luka Bato, Baliba contredit Batouana. Babimisa Mongo Belé pour Bakanga Sangwa résurrection.
soki Christ asekwaki te musala papa edi na bala sale ngoza na tina te soki Christ asekwaki te musala papa tango lutoki asalaki ngoza na tina te ya papa Jacques Vernon ya papa Nkelani ya mon père Dokuta ngoza na tina te papa Kizamila tonga tosanga na awa te babimisi mbo bayebisi bato koloba te erreur basalaki soda mongo amemi mbongo na ndako mwasi nalobi mbongo ebele bozwi ape alobi balobe toloba te salaka provision sala makambo nyonso bino olia mbongo nayebi ntina place euti te fo olobaka akoki te alobi mbongo oyo yesu masiya nazareti asekwaki bapesi biso mpo toloba te oyo abombi akeyebisa koyebisa mutu te nayebisika yo wana palobi koyebisa mutu te nayebisika yo koyebisa mutu te nayebisika yo koyebisa mutu te nayebisika yo ti ekei na bisika nyonso sango epanzani et aujourd'hui nga nazala te bango balia mbongo mais nazoloba Jésus-Christ Nazareth n'est plus dans les tombeaux il est ressuscité de mort yoka siko tosilisa bato babimisi mbongo mpo bakanga sango ya résurrection papa Kizamina te ya te Christ aza ressuscité na Kongo tondimela Christ te et musala moko asala eseki mbongo ebele yango tolingi tosoutenir musala oyo so eza na mutu moko za excellence mais c'est le PDG qui que vous soyez je ne sais pas moi est-ce que vous ne pouvez pas soutenir cette œuvre na mituni nzambe est-ce que soki yo te nakokokosa mpe mokolo moko ata na stade 20 mai mpona baku ya bambongo tolingi tosoutenir musala lokola Joseph d'Arimathée oyebi un jour Joseph d'Arimathée bapesa kombo ya ville ye bazwileka prénom Joseph d'Arimathée abandi aye koyoka sango malamu mpa ya Christ na nkuku et après ayoki Christ akufi aose kosenga nzoto na ye bapesi ye nzoto ya Christ alie kunde na lilita na ye ya sika sumba. J'aimerais dire à quelqu'un où je te rappelle bien aimé dans le Seigneur Yesu Masi aliaka nyonga mutute aliaka pe loko mutute so pesa ozo selao aksekui atiki lilita lelo comme site touristique so kei kuno ke otala et pas bakunda Christ ministère du tourisme ezwimbo bakati parti bapesi la famille Joseph parce que Joseph d'Arimathée ville Arimathée ngolo ba auteur olingiza mamemon auteur likolo bien aimé soit ozana opesa Christ asalela kama bozongisela yo bien aimé okozwa kango kozanga suka nazala muke nazala nango awa nayebi pasi ya évangélisation et surtout pour gagner des âmes ndeko mosusu nzambe akopambola okozala odela nga nazalaka na $100 apamba me ndeko oza okoza mpe na $1000 nzambe apambola okolekanga mwana na yo okolekanga leki na yo nalingi mpenza osala violence ya certaines choses bapesa yango na nkuku me eza makambo mosusu bapesa yango na komonisama tika ete lipamboli na yo emonisama na miso ya bato mpo mokolo kolona olonaki mpe na miso ya naosenga ndeko place oza na basali na nzambe na biso nyonso so tokopusa na liboso oyo oza nango ngana na $100 bandeko nauti nango jangu naye nango ntina stade mpo nazwa lipamboli eza na se ya makolo ya papa na nga Kizami na kibila yo poko osala ngo pandaki nasolo bakoki kosaproche oya kopesa mama jito okita merci mama Judith mama Judith alobi topesi batie bilamba oyo ya couleur oyo epai oza osalela foi na yo ata biso tomoni yo te mais le Saint-Esprit ye la azomona yo nga oyo naza nango na tie mais na souhaité son ndeko moza awa otutisami na motema olobi nga na kopesa ata $10,000 mpo nzambe apambolanga so tokufi nyonso etikala nango na kosouhaite plus soki oza na motuya ya mbongo oyo kosoutenir activité ya mbongo ebele pusana mpenza awa na osenga mpenza avec beaucoup de respect oza ata na $500 oza ata na $1,000 oza na $10,000 bien aimé dans le Seigneur yebisa voisin etali yo nayaki kotala yo te yaya beta maboko amen on attend
kolekisa mama lo mbongo nalingi otelema esika ozali ozobetela nzambe milolo mama lo azotelema zala na sengo zala nalobi balongola yo esengo te. Alléluia. Etela Yesu mabongo a bien, mulolo a bien. Topesi nzambe merci. Yo ya sali biso kolu ya bozala kati na bino pokwa na lelo. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que secteur oyo bato ya maboko na bilolo bayaki? Ebongo kuna bato ya maboko na bilolo bayaki. Beta. Le président Zambé, merci. Merci également à son serviteur, notre papa, l'évangéliste Jean-Oscar, qui s'est mis à Kibila, na moni mami. Maman de que Dieu vous bénisse, mamie. Alléluia. Motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te ando motema ekomaka suka opesa kakai eyano aopesa moto moko eyano lelo osali bien ndenge oye bien aimé okotatola mpona mokolo oyo tokola loboko loba ata na pasi nakotika yo te natingama nangakaka se yo utilemisaka makolo na ngai esika basusu basinda. Alléluia. Tala ninga zotelemisa makolo na yo naya libota na yo tala ninga zotelemisa makolo na yo bien aimé secours na yo ntango mosusu ekokesana na direction nzambe azwaki na bango mpe okoatteindre boobjectif. Alléluia. Est-ce que okokoloba na mboka na ngai? Allons-y. Na mboka na ngai toza kozela lisungi kouta epai na yo na mboka Kongo totatoli ete oza nzambe na bolingo. Nalingi obetaka maboko ozoloba oza nzambe ya bolingo, oza nzambe ya Kongo, oza nzambe ya Kongo. CPC elobi Kongo pour Christ. Tozondima parce que tozamba takondima. Que les choses vont changer. Les choses vont changer. Beta. Na mboka na ngai na mboka Kongo totatoli ete oza nzambe na bolingo. okomona nzambe cette année parce que okobondela mpona mboka na yo. Bana na yo bakotonga na mboka oyo, bana ya bana na yo bakotonga na mboka oyo. Alléluia. Azaka na nyongo ya mutu te oyo tie lelo eza semence ekobota nango. Betela Yesu mololo ya bien olandela mba ya nkembo. Betela Yesu mololo ya bien olandela mba ya nkembo.
Nako
naloba nazolinga ozongisela ngai naloba nasakola napimisa natokotona natalisa moto akovibra na pokwa na lelo naza na esengo ya kotalisa moto oyo ana mbeki na mutu na ye kasi mbeki wana eza na mai yana bato mosusu wana mbeki na mutu kasi eza na mai te ata olandi ye okozwa eloko te mpo na ngai aza moto moko extraordinaire mpo makambo oyo asala kati na nga ekozalaka nzambe kasi moto yango azali mwana ya tata moko yo na batata ebele kasi aza mwana ya tata nalakisa bino moto wana nabenga moto wana na amela yo ezokokonvaincre ngai te okokobeta milolo mpo nalakisa moto wana deja azofunzafunza te milolo wana ezoyokana te milolo wana ezoyokana te nayoka ya mwemata nalobi aza mwana ya et pendant que je pars je voudrais appeler un homme ici devant le fils de paix et j'ai l'honneur à ces instants d'appeler l'évangéliste qui s'appelle Kibila Joska le fils de la porte Tamouloukoki et nous acclamons le Seigneur très fort pendant qu'il s'approche nous acclamons Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Nous acclamons le Roi des Rois. Nous acclamons Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce soir. Je ne prêche pas quelqu'un qui est au séjour des morts. Je ne prêche pas une église. Je ne prêche pas une communauté. Mais je prêche un homme. L'homme de Galilée. Le lion de tribu de Juda. Il s'appelle Jésus. Il était mort. Après 3 jours, il était ressuscité. Et ce soir, il est là. Et pour savoir qu'il est là, le bref seront dans le miracle. Ils vont se produire ce soir. Écoutez-moi. Vous qui avez amené vos frères qui sont malades. Et vous qui êtes malades. Souvent dans les croisades où je passe.
Le Seigneur opère des miracles pendant que je suis en train de prêcher. Un jour, j'étais à Chikapa au stade Kazala. Ce jour-là, le musulman a amené une femme musulmane aveugle. Je ne parle pas des miracles qui s'est passé aux États-Unis. Mais ici, au Congo, et peut-être plusieurs sont là où. Pendant que j'étais en train de parler, pendant que je levais un homme dans la foule, le musulman était là. Il va amener une femme aveugle. Il voulait savoir si les miracles qui s'opéraient étaient vrais. Et pendant que je parlais, tout à coup, cette femme commença à s'écrier. Je vois. Et à l'instant, ces jours-là, 21 musulmans ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et notre jour, c'était en Angola. Je me trouvais dans la ville de Kafouf. Un pasteur est venu avec sa mère. La maman était paralytique. Depuis que ce pasteur est né, la maman était paralytique. Et comme moi où je prêchais, j'ai entendu les cris dans la foule. Cette maman s'est levée. Elle a commencé à crier. Le pasteur est passé devant. Parce que le pasteur était derrière. Alors tout le monde voulait voir ce qui s'est passé. Le pasteur regarde. C'était sa mère qui sautait. C'était sa mère qui marchait. Il est tombé par terre. Il a commencé à pleurer. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton tour. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, c'est soir. C'est ton tour. Je voulais dire à quelqu'un. Je dis à quelqu'un. Vous allez voir ce soir. Les gens laissaient les béquilles. Les gens laissaient les chaînes roulantes. Les avec les foies. Parce que Jésus que j'annonce, il ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Acclamons très fort le nom de Jésus. Comment? Je lis dans les livres de Jean une vieille histoire que nous connaissons tous. On a prêché, on a entendu, on a écouté. Je sais que l'évangile est tellement simple. C'est nous qui compliquons les choses. Jean chapitre 5. Je commence au premier. Et du premier verset, nous allons terminer au 11e. Il est écrit. Après ce jour-là, il y eut une fête des Juifs. Et je suis monté à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Les aveugles, les boiteux, les paralytiques, qui entendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quel que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et s'approcha et lui dit: veux-tu être guéri? Le malade répondit: Seigneur,
Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, les nôtres descendent avant moi. Lève-toi, dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Et je fus dire donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter des lits. Il lui répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait qui est cet homme. Il dit, qui t'a dit prends ton lit et marche. Mais lui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus, car Jésus avait disparu. Amen. Nous allons prier. Seigneur éternel Dieu, ce peuple est venu pour toi. Ce peuple n'est pas venu danser ni contempler un homme. Mais ce peuple est venu pour écouter ta parole. Avec l'air fardeau. Je veux que je disparaisse. Que tu croisses. Que tu étends ta main. Et que tu agisses au milieu de toi. Que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. On acclame très fort Jésus. Je vous prie de vous asseoir. Chers frères et sœurs dans les seigneurs, écoutez-moi vous dire, peuple congolais, le salut de ta vie, le salut de ce pays ne viendra pas de nom. Le salut de ce pays ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Nous pourrions tout faire. Mais laisse-moi te dire, tu as compté sur ta famille. Tu as été dessus. Tu as compté sur ton mari. Tu as été dessus. Compté sur tes frères. Tu as été dessus. Tu as compté sur tes amis. Tu as été dessus. Mais je voulais dire à quelqu'un, il y a un homme qui ne peut pas te laisser voir. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, quel que soit ce que tu es, il y a un homme qui ne peut jamais te laisser. Laisse-moi te dire souvent, quand nous sommes en bonne santé, quand on est en train de travailler, quand on a des possibilités, quand on a des moyens, beaucoup d'amis qui viennent, des membres de famille, des connaissances. Mais une fois tu es malade, pendant une année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, tu es couché. Même ceux qui mangent à ta table, même ceux qui te promènent avec toi, même celui qui dormait sur ta poitrine, il va t'abandonner. Mais l'homme de Galilée a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Mais quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, tu traverses le moment obscur de ta vie, le moment de douleur, lui dit, moi, je te laisserai jamais. Voilà, clair. Frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous raconte une très vieille histoire des siècles passés d'un homme malade pendant 38 ans. Mais on ne sait pas à quel âge il est tombé malade. De naissance, ou bien après quelques années, il est tombé malade. Et quand il est tombé malade, la Bible nous décrit seulement le temps qu'il avait duré à cet endroit. La nouvelle se répandit dans tout le pays. À Jérusalem, il y a une piscine. L'ange descend ce lieu. Celui qui descend le premier, quelle que soit sa maladie, est guéri. Alors je ne sais pas, c'était des âges
amis, c'était des connaissances, c'était des membres de famille qui l'ont amené à cet endroit. Parce qu'il a pu le dire, cet homme ne marchait pas. Et comme il ne marchait pas, certainement, il y a des gens qui l'avaient accompagné. Les gens ont le souci de lui. Peut-être c'est sourd. Toi tu es malade. Il y a des gens qui doivent mener ici. Il y a des gens qui ont pris un taxi pour toi. Il y a des gens qui t'ont porté sur le dos. Ils doivent mener à cet endroit. Mama, if love is crazy, love is funny. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour na ko bebisa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer. O bazala mi kumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba ko bi décharger. Nakoko ko bomba te bola mo Nzamba salinga i prophète. Ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe, faveur et comment qui passe. Tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango, na kutani na opportunité donc mutu nyoso za besoin d'opportunité na vie. Ba porte fungwama, ba chance sala. Donc okutana kana makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines. Je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makasi. Modèle Nzamba débloquango na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des avena très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, pour que nalinga makamunange kende bien, mbongo pe monanaka et puis naza na faveur et pas ya batou. Tout ça naza na ba porte fungamaka. En tout cas na sentir. Docteur Li Kukuma bana ko bali kuma. Kombo na ngai. Na koloba eza passé. Démon Li Kukuma. ezala ki so no loba na ko loba 2 mois 3 mois fona kanga mane loko mobo no ka kanda siko matanga donc so ki no loba likambo na bo sekati fona kanga masona kanga siko ki kanda mais siko likukumezate na loba nga normal on seka ko du pamba ernos makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na lisusu parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga na pesa pe Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mo atamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. tosunga bana oyo okota likambo oko bana Nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mila salaka oyo te na ero biso toa na balabala Nzambe abatela pe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bakinoso baza kotanga polo bile peto koma bato kola pambola binomi papa shika pesa ni benga ye peza ya kosite te so moni ana te kene bana mo bible lobi soko le mosali kama malamu ozoka kwa mabe sala malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider ya sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oh nanzela na yo et sonner
pe akobenga nga topambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso, nzambe apambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomine avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby à ba orphelin.